Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Dinana la douce yaba dinana, moi si Zambé, moi si moko beauté pas possible. Moi si moko yaba charisme na ba douceur et belé. Aza penza na douceur moi shoyo. Star na biso ya kitoko makasi. Star na biso ya forme balobaka forme penza za na forme kitoko aza na bana mibale me na otala boso ko tali libumu na ye pla makam nyonso ondima teki azala na bana mibale abatelaka penza nzoto na ye Dilana la douce pe azalaki Miss nationale na tango ya kala, c'était en 2008 si je ne me trompe pas. Ndi azalaki Miss nationale, donc a gagné ki penza ko talaka beauté, talaka forme. Amerita ki penza, amerita ki yango penza na système ya bien makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, je m'excuse. Il y a les lots vraiment na meme libino di nana la douce na fiston sai. Et bien là, bato babenga ka président, comme président ba comédien. Quand ndenge zalaka ye moko président. Donc lelo penza to beta masolo ya dinana la douce na fiston sai bandeko nini ekomeli dinana la douce après kokutana na fiston sai. Avant to banda moi partage na biso ya lelo, moi analyse na biso ya lelo. Non senga nanu na batu o nyonso tout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne abatoli ya makasi, chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi penza ya makasi bandeko. Sikoyo bandeko bozwana no bakiti to vanda bandeko. Communauté na biso ba congolais komi pasi. Communauté na biso ezanga kanango makambo te bolali bolamuki makambo ebimi bokende kotoyo ebimi bozonga koto pe ebimi ba makambo ya kanango na communauté na biso kili moko pas possible. Bozwa bakiti bandeko botia mwa mai pembeni, botia mwa jus pembeni, botia mwa sucre na bino, botia pe mwa eloko ya kolia soki oza nango. Soki oza nango te en tout cas ko se déranger na yo te na système moko kaka ya bien. On est ensemble. Surtout ça. Bandeko makambo wa eza. Makambo eza nini bandeko na ngai? Bino moko boutaki kolanda banungu nunu oyo bimaki na ba réseaux sociaux concernant Dinana la douce na mams. Ba problème oko bimaki ke non Dinana la douce akomi ko réclamer ba droit d'auteur na ye ya ba film nyonso surtout oyo a joie et pas ya mams. Bandeko to yebi ke na monde internet lelo ebele ya bato bakomi na intelligence wana pas possible ya ko travailler surtout bava ya bato. Au monde ata makambo mususu peut-être muto lobaki na ete tellement que muto aini yo, tellement que muto alingi abebisela yo réputation. Au monde apenza muto akoti a travailler voix na yo. Au monika makambo ebimi oyo kuto lobaki na yo te. Au monika ebimi nango na poasa bato bakomi ko juger yo sur makambo wana. Bandeko eza pe ba makambo mususu eza pe ya solo. Eza te que no ba voix nyonso tout ba audio nyonso bimaka ezala kaka ba audio moko ba travailler te. Eza pe na ba audio moko eza penza ya solo mutu penza alobaki na ye na ndenge moko ya bien kaka ndenge ezalaka.
Sikoyo toyaki koyoka Dinana la douce réclamer droit d'auteur na ye epai ya Mams. Là nous saluons d'abord Mams en passant. Pomba Sen, la maman surtout des Abakuko na système moko ya bien makasi. Tant tope sambote na Mams wana topesi pe bambote na biso na ye moko la patronne na Belleville kandi ya ba Belleville, la maman surtout de la famille Libota. Wana to profiter pe kopesa ye moko bambote moko ya bien mu pecha love irsi le pechanga Mobutu national et pourquoi pas ye moko Dinana la douce ya ba Dinana wana to moni moi fan na ye ya kati penza oya lela Dinana la douce masolo ya kati depuis français wana penza alela Dinana na système moko pas possible bandeko nga naza awa nazalaka na nga na parti prité nazalaka que non nga naza mutu wa bakuku nga naza mutu wa famille Libota nga naza mutu wa Peshalov nga naza mutu wa Dinana te soki makambo eza en tout cas nayaka na sali na nga na liste kandenge ezalaka yango na boy na nga ba mafinga bandeko mosusu omona bakoya awa bakomi ko menacer yo en tout cas biloko wana na boy na nga na kombo na Yesu. Siko bandeko toutaki koyoka ba audio ebimaki avant nanu ba audio wana ebima eza na filme moko ezoleka na chaîne ya Dinana la douce filme wana tomoni Dinana aza Belleville kandi aza Irsil Pechanga aza sikoyo ebele ya batu komona ka filme wana tango ba annonsaki ka band ya filme wana déjà esalaki makelele na ba réseaux sociaux ebele ya batu ba traita Dinana la douce kolobaki non aza hypocrite boye makambo ezalaki nango kili. Et après ça, biso kutu tokanisa ki ke non tokovanda na biso kimia makambo yo esili. Et du coup, audio ekobima ke non Dinana la douce azo réclamer droit d'auteur ya film nyon surtout oyo asala epa ya Mams azo réclamer yango. Bandeko batu basalela yango makelele na niveau moko malgré tout ça Dinana la douce ayaki na eko répondre te to Mams ayaki na eko répondre te donc makambo esila nango kandenge zalaka na ba social media siko ya lelo bandeko to vanda ka boye makambo ekobima video moko ebimaki ya Sai le président Sai na Dinana donc ezalaki mwa rencontre kandenge zalaka bavandi bazolia na mwa petit na bango bazobeta masolo bazoliaka na bango bazosepelaka kandenge zalaka entre comédiens donc bolia na bino bobeta masolo bosololaka makambo nyonso ezokende bien bandeko après ka vidéo wana makambo komi kobima keno comme ye Sai azalaka président ba comédien yango Dinana la douce akendaki komona Sai pona ko plaider pourvu que Mams azongisela ye mbongo nyonso ya droit d'auteur ya film oyo a joua epa ya Mams bandeko communauté na biso pourquoi tozalaka bongo. Est-ce que ye yango Dinana la douce abetela kibino lisolo ke tano okende monana na Sai eza pour que ye akotelanga makamboyo bisila azongiselanga biloko nanga bandeko totika kotia trouble entre nos comédiens eza bien te bandeko eza nango bien te ata mokete biso moko le fan de totia trouble entre nos comédiens nga depuis na banda osala ba émission na nga to depuis na banda otala ba théâtre na biso na yo kata jour moko te ke non Dinana la douce na si la bisel bango wana bazo sona bitumba na yo kangoti sikoyo kaka lelo kilelo ya lelo bandeko batu bakomi kobimisa donc Dinana la douce aza lisusu na droite ya okendo partager journée na Dinana na Sai to Sai aza pe na droite ya okenda lelo penza na lobi non na kende na kotala Mams to passer journée na biso donc baza lisusu na droite bandeko peut-être bakenda ki parce que Dinana la douce aza mutu o akomaka ba film président Sai pe ajouaka na ye ba théâtre na ye ba comédie na ye ba gag na ye kandenge salaka ya kosekisa peut-être azalaki na moi besoin ya idée peut-être Dinana la douce pe alingi abando sala ba gag
azana besoin ya idée sai aussi omeli déjà na babiloko ba comédie oyo omeli déjà na babiloko ba gag oyo est-ce que okoki kosunga nga pe na lingi peut-être na kotisa ngo na ba chaîne nanga peut-être ba obeta na bongo ka masolo ka ndenge ezalaka bato nyonso tu donc passer journée ensemble balingi ka partager expérience ya misala ka ndenge ezalaka. Siko na communauté na biso pourquoi ceux qui tomoni ka deux comédiens ceux qui tomoni ka bango déjà biso topesaka déjà maloba tokomi déjà ko interpréter yango bakutana ki ezalaki pona boye batu bandeko chère communauté bomoni ba makambo to sala ba makambo mosusu to salaka tokoki kobetisa bato mosusu liboma omoni ka mutu ala muki na tellement makambo komi ebele na mutu bandeko omoni ka mutu na niveau lisusu ya kobanda ko réfléchir eza lisusu na ngote parce que soki na sali boye internet ekoloba soki na ke boye internet ekoloba soki na sololi na oyo internet ekoloba il y a pas longtemps mbutu ezalaki na ba réseaux sociaux que non tina na la douce abimaka nde na président Caleb boye du ba makambo moko boye soki mutu abandi yango kaka il faut ka ba makambo wana nyonso to etambola soki mutu asali ka côté mosusu boye il faut ka ba makambo nyonso wana etambola. C'est regrettable communauté na biso dina na la douce azana 3 ya okutana na mutu nyonso tu oya lingi ba comédien nyonso bazana droit ya kokutana na ba comédien mosusu otu balingi ata soki tolobi ke non aujourd'hui dina na la douce akomi ko réclamer ba droit d'auteur ya ba film na ye oya joie et pas ya Sila Bisalo toyebite oyo zoleka entre bango mibale soki ba audio wana ezaki ba audio ya vrai et que c'est vrai dinana azo réclamer yango elle sait le pourquoi elle est en train de réclamer ça parce que mtoki jamais kaka la muki boye bala moko déjà comme ko senga biloko na ye te donc ce que moni mutu tout ce temps elle était calme et du coup elle commence à réclamer ses histoires c'est qu'il y a un problème et ça la ka bongo il n'y a jamais eu de fumée sans feu wana eza kutu adage o bayebisaka biso donc ezala bongo soki bomoni moi makambo ebimi c'est que déjà ya mike ebandaki soki ye dina na lelo akomi ko réclamer ba droit d'auteur na ye ya ba film c'est qu'il y a un problème to ye moko pe alingi peut-être atia ngo na alingi peut-être a récupérer ba film na ye atia ngo na chaîne na ye to ndenge to yebite oyo zoleka entre Sila Bisalo na dina na la douce toyebite oyo zoleka entre Belvi Kandi na Sila Bisalo toyebite oyo zoleka entre Irsil Pechanga na Sila Bisalo toyebi na biso te en tout cas bandeko tomi kotisa te na ba makambo wana tout tomi kotisa te ki fanatisme on alobaka chaque jour ki fanatisme bandeko eboma biso te il y a de ce genre là na minitoyo ba mi bosani ke bazalaka kutu bana nzambe bate ya kabolingo kapo na ki fanatisme bandeko to lata penza ki fanatisme ngo te babilo mosusu soki bomoni ba makambo elbimi en tout cas soyons réalistes ovandi pe en tant que mutu est-ce que makambo yo ndenge zo kende ndenge zo kota ndenge zo tambola et c'est normal mutu oya koki ko sala bongo c'est comme ça exacte que non parce que nga nazalaka fan soki ya dina na la douce donc na obando kote la ka dina na nga nazalaka fan soki ya Belvi quand na obando kote la ka Belvi et c'est qui ne pas bien surtout pour le chrétien ezalaka nango bien te atoza na fan ya mutu tel mais soki mabe eza il faut to corriger yango na système moko ya bien makasi donc ezalaka moi bongo cher Bouchou cher abonné et cher connaissance yango to komi na biso na suka ya moi partage na biso ya lelo yango kaka to lingaki to partager na bino makambo oyo zoleka après visite ya sai na dina na la douce après repasser bango journée ensemble makambo nini oyo batu bakomi koleba bye la famille et